Et comme il aura un coronavirus, chaque jour, il augmenté. Pourquoi mobile a grâce à moi qui confie ma caméra pas moi? Tu es plus loin que confie ma caméra pas pédé. Arozalana moral ya regarder en côté. Parce que quand il m'a dit ça, le bar que mobile wana na vivana ye, atabola na shisha na mutuka. Mobile wana za mobile te au calme grâce te mo vanda ko na mobile wana te yo bulele wa Karina o sel. Parce que ma bala o yo zo marene et simbate. Ya penel yango wana esuya. Grâce te mo lisuye. Donc mutu musu wa ko so lisusu c'est que ça benande ba mort d'homme. Mutu wa ba mo marin, mamuloko. Marin, libala ya penel le Panzani, libala ya grâce temo et Panzani. Les ketchou fait gaffe aux ana droit ya okanisa motuté. Et puis on a monopole on a té. Ko boulé té encore comme Paris tellement boire ba complexé à poto boulé le roi. Ça déjà producteur et mutu ya char wana nde yo comme ça moninga botina na ba vidéo, tina ke ba voice ya mama mwasi nazo sala. Pour appuyer au conseil nini. Alors on a souhaité rappeler ko balati. Malika kuto akota ina moi bien mais ekiri wana Malika il faut qu'on s'écarte. Fivette Mayam Makutu donc moi si on a évité au bala en bala te pour nous to ya ça dans mobile soit monier ka jour nuit de noces ni bala ici et puis Carmel Odia toi là nos jours on a mariage à quel aucun ni wende tu as perdu tu as Carmel Odia il faut koki maintenant caméra OK non moi quoi guerre moi ni moi poto et ça le bien au kondi makasi ma sœur. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R. Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox, D57 de la presse. Merci beaucoup na fidélité Nabino, merci beaucoup na confiance Nabino Bopé Saka, Mobala Litutu, Yamboumana Zolo, merci beaucoup na babonné surtout il y a Vision Plus Télévision. Là, j'ai dit un grand coucou et à la patronne Nabela Dinganga, moi c'est à Mwindu Yangolo, sans microbe Nengena Lobaka. Merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Walukonk, merci beaucoup. Na Jack Kanangi la équipe technique Mobimba. Merci beaucoup na bana membre Nyonso Mama Pasteur Titi la source et sans oublier Daninzi la Nadiblin maître chinois Kilo ya matete na pesio bambote belé maître chinois Kilo ya matete Jackson Mangala salon de coiffure Bercy donc beaucoup takota et ça la bien. Merci beaucoup Nabino surtout Bozolanda Bisso lelo na embeli bino confrère nanga chroniqueur de longues jambes oyo tokosola naye par rapport ya libala ya grâce temo zoluka ba problème ebele na mobali naye ndeko na biso panzu ba kombo ya bato za kokota tomoni lekechu a déclarer batika kombo naye akokangisa ba chroniqueur ba chroniqueuse apesi abengi ndeko naye grâce temo après sa conseil et pas il y a mobali naye au juste eza problème nini ba kombo ezotangama na problème oyo depuis likambo libalo e bandaki tozo e baté yango to yambeli bino de longues jambes et puis to ko solo la likam oyo entre Manique de John oyo problème nini na frère na yebi na filé tozo comment ba nungu na se par rapport émission à salaki par rapport ya comportement na ye to ebité yango to yambeli bino de longues jambes poto solo na ye parce que yazali toujours azaka pene na ye po to solo na ye to ba éclaircissement mususu ba vérité belé ekolobama a na émission na bino lo ba vérité alors toke na transition to kotsa invité na biso to solo na ye. Voilà, merci beaucoup. Tous ça déjà na des longues jambes, oyo déjà na annonce boyoki des longues jambes. Bonjour. Ouais, bonjour Jerry Kobetox. Bonjour naba abonné tout ya Vision Plus. Il y a Vision Plus Télévision. Oh, il y a les boss. La patronne à Beladi. La patronne à Beladi Nganga que je salue. Ma mère vient à Batutu Bazolanda Bisso. Et puis, vous s'abonner massivement à Awa et au Salah bien. Et puis, tant que vous s'abonner à Awa, vous s'abonner à Manique de John Tokos officiel. Aux chaînes Yamakambo. Tous on a soif de servir Kaka. Je ne peux pas commencer l'émission dans le bar à la coutumier sans pour autant dire merci à la reine de l'internet, Majegan, Maj, maman qui pas vite à Général Warrior, maman 1 million, Mikolo Toro, Bamassa Sikakli, le sous-souté, Baolo Banas.
assez. Il faut mettre ça moi volume au ça moi bien. Merci beaucoup à Yagoroti le voiso mami, les bourgeois chantika sont ex non commettre espace la gentillesse ba merve nabino et puis ya Willy Moucheni ba merve et puis agence ya fret et maritime mais arament ko hérité pour Malégrand qui simbi na Château Rouge wana tout ça ba coller avec toute sécurité. Pourquoi pas boutique d'habillement boucle création maman Blandine Bassé où ils en a banda les sanguines numéro 23 topé à forme on est au sala goût et puis bon séjour depuis capitale na mon vieux honorable John Mboyo les pères des orphelins papa bana bitike aza déjà na Kinshasa kala mingi teto kende ko sala inauguration à 3e orphelinat na Kinkole en tout cas to robenga pe yo na cadre ya presse au sala wana pona ko laksa tout ya poto o ba ignoraka ke ba orphelin ba orpheline ba na Kinshasa to ya ko sunga bango na place ko somba ba blouson ba $13,000 na ba basket ba €12,000. Voilà, en tout cas, dans nos dans la salle, au Solano, makambo ezole ka internet mutu pasi, mais nengo lobi kaka 100% ya ko banda to tunana boni maniki de John. Ouais, Manique de John, elle se porte à merveille. Aza, quelque part, Azo Sala Moussala, na sens caraya boulot, donc elle se porte bien. C'est pour cela, on a occasion, on a profité d'un peu ça merveille. Naye Manique de John, Oazo Landabiso depuis quelque part. Et puis, équipe Nyoso, ya Manique de John officiel Mobimba. Ba Cresco Louvandi, ba Jonathan Kadima, ba Prince Babi, en tout cas, ba merveille Nabino. Donc, bref, Manique de John se porte très bien. Voilà, Manique de John azali bien, mais Manique de John a ningo tika batuna internet te. To vandika bo porte fongami to kilika mo ya ye problème na bina filé. Entre Manique de John na bina filé au juste eza problème ni. Non, entre Manique de John et Filé, problème est ça on a quantité. Manique de John a recadré Kabina Filé na ba propos oyo azo tenir na mutu oyo asala yo moni na vie photos alaka na reconnaissance. Reconnaissance est bien na vie. On ne peut pas seulement kola ki sara mabe mutu asala yo na place ya kobomba bolamo pa sala yo. Je ne pense pas que bina Filé batanyo so vana na maestro Fabregas asala ka ba mabe. Je ne pense pas. Parce que soga asala ka ba mabe alingara aemba maestro longola muta mawate o komisanga muta esengo. Pour aemba on a nzembo. Maestro nangai olongolanga moto mawa okomisanga moto esengo eza ba signe ya reconnaissance. Quand tu es reconnaissant na makambo muta sala po place bat bavani mabe ezanga ngati mabe ko zala malamu pe ko zala mais mingi to privilégier malamu po malamu ne yango eza bonzambe mabe ezabo satana na ki moto na ki batu o tamsu bara or nzambe. Mais tant que tu as bien filé, aux agues na voyage, nous on a bazangungu ya ba concert na yo, au kati voyage pour okende ko tumbu la Fabregas parce que tu as bien matumboli. Aux ana programme té, aux ana ba showcase té, aux ana elo côté ba production, OK pour tout. On a affiche il fallait pas mettre jour moko, il pas ça la showcase moko, jour moko. Non, showcase wana e go bimatangu ye a commis na France, na Paris, né a epé ko improviser lo on a emo ya concert alors que azaki na ba programme té, azaki na ba concert na bazangungu. Po tia ya ki poto, atika ki orchestre na bazangungu. Na Mbadzakongo kuna pardon. Osa comprendre. Donc biso to trouva on a parlé na biso OK ko luke la mutu makambo, OK ko tumbu la mutu. Concert et betami, maestro Fabregas abeti na Lyon et ça li que quelques musiciens au sein du groupe Villanova ba Kimi. Yo sali vidéo pour le baké ngape na okima. C'est pas bien. Ko tumbu la mutu o asala obolamu. Soki na no sisi ko kati mola kaka papa na ye to benga ye papa na kala mais Manique de John a lati likambango problème ni. Non, a lati yango parce que aza chroniqueuse congolais. Azot ça les points sur les i par rapport à ba fendeng ezoleka. Maestro Fabregas a beti concert ba ministère ba Kimi. Pourquoi yo ça la vidéo o la kisalogo la olingo kima. Et ça déjà matumboli. Yango na lina loba eloko moko tango okatinga awa balobaka mabe ngando te sono sisi okati balete parla na lina lobanini bina filé azana ebele ya kosala na musique ya Congo oyo asali ezana no minimum ya oyo akosala parcours au maestro Fabregas asali na baku o akute na musique bina filé na no azuis na no chance ya kobeta te asali makambe bele yemo auto loba na vidéo na oki alobe marga loba ki ngona kanda na oki suma makamba ba pardon bimi alobi bino bo lobane nini bino surtout bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse yazo kabela ba musicien ba mituka bino mo ke no lobane bo bino ba ta passe ozo kabela ba musicien ba mutuka eza particulier ba musicien na yondo kabeli mutuka mo kabeli nga chroniqueuse te o kabeli Manique de John te. Fais gaffe par rapport à ma propos. Le roi de la forêt a béni Saka Fabregas parce qu'il a compris que Fabregas a mon amour soumis. N'a pas un exemple typique. Héritier Watanabe, si a kenege pas le roi de la forêt, a compris que ezanga clément pour ma kamna et se stabiliser. Les hommes ont contredire tes disques et aux hommes ont le roi mélange nami démon et zati. Pour être clair. Voilà. Ce qui te sont ici, tu comprends que héritier Watanabe a kenai ko se soumettre pas papa yango papa bénir ye. Keba munora papa bimisara solo melo ba maramba kitoko. Fabregas ako maudire yo musicalement.
parce que outi na ventre na ye outi na libumu na ye nda sala toyeba yo kombo na yo yaka ige soki maestro te toyeba kombo bina musique Congo pe lingaka biloko bina fila sali batu musu bazwa musique ya Congo elingaka susu biloko te parce que biloko oyo batu balilango de compte final eza ba les rois de forêt na ba papa chéri Jibem Piana Weranson balia déjà des comptes finaux à la polémique to comme salango musical polémique il faut et ça rappelle loyal mais tant on a talaki émission ya bina filé et pas nolita ba propos o atenaki et ça ba propos mo loyauté et ça ba propos mo ba propos pe ya manique o à tenir pas Mike Lokamba yango te wa tenir pas Mike preuve ane balobi il faut ba longo la vidéo wana ba sengi ba longo la vidéo comment fallait qu'il ba traiter bongo ce qui oyebisi mutu ke mentalité ozo sala ezo bala na commune oyo uta ki sensu eza mabe et ça m'a bêté. Ça m'a bêté parce qu'on reconnaît monde par son habit. Baye baka mutu ya commune par rapport à comportement na ye. Moi na bandal a ça ba comportement ya osalati. Pour bana bandal baza conscient que des comptes final makambo ba polémique ba ndeko na biso ba conscient pe bazali bana bana ki sensu pe bazali ba conscient bazali bana ki sensu mais balo baka muya ka moko nda fingisa ba ya kanyoso. Ndenge bina filé a fingisi ki sensu. Pour ba comportement oh ya affiché oh eza ba comportement très brutal. Eza ba comportement trop vulgaire. Okoyi ko sala ngo vis-à-vis ya mutu o apesa opportunité te yango na utu ebiso awa. Soki maestro Fabregas te metoyeba ete metoyeba ka na kombo IGPT. Toyeba IG po komi bina filé. Soki ala bina filé te tolinga toyeba te ke komo ne pe ya IG. Donc à se soumettre pas papa bénir parce que Fabregas musicalement azana pouvoir ya ko lakela ye to ya ko bénir musicalement. Vous comprenez parce que aouti na libumu na ye aza mwana na ye. Donc il faut qu'on zara na ba respect moko boy envers muta pesa opportunité et puis il faut qu'on zara reconnaissant na muta sala obola mwata mukie. Le ballon na bina filé pe na mona a réclamer trop na télé c'est comme si maestro Fabregas a tinda ka batu na ye batu molaka ye yango ya sataka ka mbala mona ye. Moi je ne pense pas que maestro Fabregas a tinda batu mbulayi. Mutu na mutu o alongwa Villanova a commencé à maramna ndenge na ye. Soki bozo so na bino bat bolongwa Villanova eza maestro tinda tindi mutu wana. Soko monine Jonathan li compa bien merveille ya mado bien Gina peme faye ko insulter onde wana maestro atindi mais soko moni mutu o aza hors Villanova bako tinda ete osala makambo selon aza na orchestre ne aza na makambo ne aza na vina ye mais autant yemba la moko ko tsamusa pe pas maestro Fabregas biso o to se pe te parce que c'est un artiste congolais c'est un artiste o asaliba œuvre il a filé pas artiste congolais aza artiste congolais oui mais yo artiste congolais il faut bosso na loyalement yango na utu ebisa yo il faut bosso na musique beta musique et beta na bafle c'est tout c'est constaté na promotion parce que deuxième disque oh ya bina fila bimisi oh ah c'est constaté na promotion te aleki si tant yango disque et beta te pour être franc et zo beta te. Ça veut dire qu'il faut se concentrer au clip na yo na ba TV au la promotion et bêta et non il y a se focaliser na ba bêtise na ba guerre d'esprit oh ezo ko aboutir na lo côté nous on attaque la musique toze la mambo ça biso on attaque nous on attaque la musique bo bêta musique toi ko sala ba critique est-ce que simbi to simbité c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Boyoki de longues jambes n'engagent à intervenir. J'espère que poto chlore to kanga sujet oyo manique de John n'engagent na yoki selon n'engagent na yoki batu balubi il fallait vidéo ane longwa manique ko sala bina filé bongote Fabregas aza musicien bina filé pas un musicien moto wana nyonso na minute oyo muto aluki ngo epela su makati ezali parce que manique de John bayo kakaye mais ndeko sengi bino bolongo la vidéo quand même boyoki la epé quand même. Toyo Kelaye, Waneza chaîne na bisote. Nous notre chaîne c'est Manique de John Tokos officiel. Afrique lengi mukolo nangoza Mike Lokamba cheveux na ba personnel na ba Chadra Kaka. Vidéo mususu pe écouter ça. La Lion. On l'a vu? Babi vidéo. Ya on a lobby boy. Afrique lengi mukolo nangoza Mike Lokamba na ba personnel na ye ba Chadra Kaka iba espé la Lion ba tutu ba sarawana. Film na film mukolo nango ken piana na ba personnel na ye ba Peggy Titan ba tutu ba sarawana. Donc il faut que solo na mukolo site ya kuna po biso to na droit wana te. To na pouvoir wana te ya kendo longola vidéo na film to na Afrique lengi. Yenda solo kuna tellement lukaki makambu yenda solo la aye ba sodi a opesa nini po ba longolango wana eze susu attache na biso te. C'est un peu ça manique à intervenir par rapport à artistes congolais pourquoi bozo bundabino mi balé mais mutu moko azolo bate yo muninga mususu ebi makoluka makambo olongwe mbanza ngungu oketi France pour ndolukira muninga makambo et ça normal te. Voilà, merci beaucoup. J'espère que allez-y comprendre tout ça à Kinshasa vraiment nzungu manzanza kutu ekosa. Donc de longues jambes toko tana na sujet oyo sujet mususu ezo sala pasi sujet oyo ezo déranger bato belé ndeko na bino confrère na yo ndeko na biso nani
ndeko na biso oya wuto ke na mboka poto Kevin Panda Lekechu awuti ko sala vidéo ba te belé ba intervenir alors bien en tout cas grâce temo abenda mobali na ye matoi ba longola kombo na ye et puis ba chroniqueur ba kotanga kombo na ye lisu na makambu ya grâce temo na panzu en tout cas ba ok na justice uyo sala na ye kuta fana na poto parce que si abimi complexe à poto ye moko salagi vidéo alo ba sala une semaine mais on dira zo dépasser déjà na éviter soit zo tenir compte ya vidéo salagi na tant oiseau sala na poto to éviter Lekechu fait gaffe aux ana droit ya okangisa mutu te et puis on a monopole wana te ko boulete encore comme Paris tellement boira ba complexé à poto boulé le roi poto ça déjà producteur et puis aza makamna e ba village panda asumuta ba délire aza producteur ya ba PD aza producteur ya batu na ba moura ba sala ba géona ba PD aza producteur ya biso te to ramibali. Vous comprenez? Donc fais gaffe na ba vidéo zo sala na ba propose sala sala lango jar ya bato yo sala la. Nous sommes pas des PD. Nous sommes pas de votre game là. Mais mutalo tangi kombo wana ndé mutu na minute on dirait c'est comme si selon ndenge nini ebimi on dirait c'est comme si moura ndé mutu balobi ke abimi si makambo wana ne surtout. Mais moura abimi si makambo wana pourquoi mobali ya grâce temo akendaki ko confier makambo na pas moura? Tu es plus loin ko confier makambo na pas PD. Akozala na moral ya ko garder yango te. Parce que moura nano de 1 abalate abotate asueta kapé ko botate. Mutu ya jar wana nde yo comme ça muninga botinda na ba vidéo tinda ke ba voice ya makamo mwasi nazo sala pour appuyer au conseil nini. Bref yango nazo ba mikolo na émission grâce temo na minute ofoko benga Karine Mokonzi ko yebisa ke mami excusez ngai ndengo pekse nga na linga mobali yo na sala mutu makasi merci vraiment parce que na comprendre que suka nango yango. Oh libala ya grâce temo et comme il aura ba cas ya coronavirus chaque jour ba cas ezoko augmenter ezoko augmenter parce que Karine Mokonzi c'est le barke mobali wana nga na vivana ye atambola na na mutuka mobali wana za mobali te otsa o calme grâce te movanda kolanda mobali wana te yo bulele kwa Karine o selo jalousie to suki wapi to comprendre que place to suki ça veut dire grâce te il faut que soit téléphone na ko beta na papa numéro Karine ko benga ye ko bisa ke excusez nga la mami Karine Mokonzi oloba na ngama mona yo kaka te tala lelo to aboutir kana makambo yo lobaka et puis mutu o ba ke no soit marin mamulopo marin libala ya peniel le panzani libala ya grâce temo et panzani donc ça veut dire azana donte ya kozala marraine azana don na te moi mulopo azana don ya kozala marraine te parce que mabala oyo zo marraine et simba te ya peniel yango wana esuki wa grâce temo lisuye donc mutu musu wa kozo lisusu c'est que ezapena de ba mort d'homme parce que nga na yebi que parrain to marraine azwaka mwasi wazo bala tamsu un mois bien 2 semaines pas na yavani na epala kisaye makambo ya libala ndenge zalaka est-ce que grâce temo ozwa temps ko sala fiançailles na mobali wana rien beaucoup tanaka boye 2 semaines après mariage tata au balani pourquoi ko sala makambo vie privée na prestige tala sko place bosuki et puis manike aloba eloko o ça fait un bail aloba que grâce temo ndeka obali boye ngana ko conseiller yo changer nos numéro de téléphone et puis changer milliard batou pas muninga ya marié zaka marié muninga femme mariée zaka basi o ba vendre na libala pour pesa au tactique déjà vendre na libala mais yo soki ba camarade mo o ba kanisa ko bala te ba souhaiter ngo pété mutu le roi Carmel Odia ana souhait kutu ya libala Carmel Odia souhaiter rapper ko bala souhaiter rapper ko bala ti Malika kutu akotaki na moi bien mais ekiri wana Malika il faut ko s'écarter Fivette mayamba kutu donc moi si moko na ebita ko bala to ko bala te po nduto ya za nango mobali so moni ka jour nuit de noces libala ici donc bon ça m'a comme na sentiment ilo nga ce puis anga pasi muto ozo vite privé na sentiment. Je comprends bien et kiri wana o ya zalaki nde et peut-être et rendre mauvais service. Et kiri wana e pese conseil te. Et kiri wana e pese conseil te. Et kiri wana plus mingi bazolinga libala ya grâce temo e kenda ga ndezo kende boye ba site na mo ba ko tsaka ba mbongo. Grâce à Zoé Bateke, à côté de mon balar na site. Pourtant, grâce temo Carmel, lobi 41 000 vies. Bon, on continue à fin du mois, Zui a payé sous crêpe, na bakola na la tawana. Et puis Carmel Odia, tu allais nos jours, on a un mariage à Ken, au Kundi Wenden. Tu as perdu. Tu as perdu en face. A Kundi Makasi, et Bangis ou du fond, oh, Agnati Teboy. Pobozo laisse à pe qui boudiki. Ozo batozo pe sa muta santé nini. Mais ça c'est là où tu as poto, na parfum, il y a au moins 4 shorts, na ba cola. Parce que cola on la tombe dans tonine. Carmel Odia, il faut ko ki mana au caméra, ko kenena no moi quoi care, moi nini moi poto et ça le bien. Au kondi makasi ma sœur. Tous on a soumuke et le moment le que tu as lobi na kati ya direct na ye et toucher nga lobi azolo baboye na bandeko bazo coller makambu ya grâce temo alobi soki papa panzo linga kabango
lokola bazaka ba PD yaza jo yaza mwana mobali azana ba bokilone ba olande na minute oyo mais le kechu bazola na minute bango bakoki ko traiter comment na mutu azo déclarer bongo papa au moins tikazana essaye sauf azolingane ba problème te bato bazolukele ngai esalinga plaisir parce que Moura salaki vidéo alobaki to mesana na makamna ya sala kazakane PD mais esalinga plaisir tant lelo le kechu ayebisi biso kazakane mwana mobali en tout cas bravo Kevin Panda lelo pena to comprendre que au lobino ko akamwa mobali pour confirmer ça li bien confirmation on est sali bien parce que ba insulter au pétro que ozaka PD mais le là encore lobi ozaka no mwa mobali net singa na part na valider nanga na linga ndoloba de la comprendre que makamna lobaka ekomaka na linga ndoloba loba na yom to pesa ki conseil bende nga mutu na lobaka trop émission que les kechu un jour boko lobaka ke bozaka ba PD parce que tellement message est commis essuyé yango pena abwaki bagan donc bitumbe sili nango abwaki bagan bon est-ce que koloba kotala koloba ke lelo yo aboyi ba toucher ye et les yo quand même to les ba ndeko musu pour surtout ba chroniqueur na ba chroniqueuse bo bima na vie na ye bon wana ye alobi on a sans abeza ayebi ke to kotika vie na pasi alobi na beza kotika vie na pasi ayebi ke to kotika makamne na pasi parce que alukaka ko ya na vie na internet donc to kotika on a moi pasi mais ya le bien changer vie comment producteur ya banani théâtre théâtre on est théâtre ça va théâtre na chaîne na théâtre ni oye a produit ça et pesa makam ba théâtre mo ba gibudigi histoire mo ça la ka bolingo na bolingo j'ai coberteur des artistes et reproduire et to produire ba tout ka ça chéri na ngai a utaki pote aussi aye après les balles divo théâtre salité pour là voilà alors to comme il na suka to chité na ko kanga autant belete ta la caméra na makambo nyuso eleka lelo na libala ya grâce temo so yo lingo pesa faute pour to mona epé ndeko na biso panzo nde c'est comme ça ça la qui direct lobi na Marie Laure Mwaka on pesa na ni faute na makambo nyuso tezo makambo nyuso na pesa mobali faute parce que mobali ndé maître ya ndako tant maître zo ko maîtriser ndako te ça normal moi si a boka bagan bitumbesi là parce que yo ndo za mobali tant mobali na yo moi si na yo ndengo zoloba afinga mama bino soki 30 fois soki 50 fois pourquoi pas au vandi ça que soli non ce que tu fais c'est pas bien prochainement changer ba comportement et ça la bien yo si ba fois ils sont otindi ngo pas ba leketu otindi ngo pas ba moura pourquoi otindi la ba moura o baza ba balate ba souhaitera ko balate et ça va risquer ba makamuse bimi ba voyage leketu ça la ka panzu mutafuta ka ba billet leketu comme bêtise osomona que comme bêtise ça veut dire que ne ko s'intégrer na makambo suka na boye bete que ça bêtise mais ya lo ya boya ngo ba billet atangi komba mutu mema ibango mema bango Afrique d'ici mema bango ba Dubaï sikoyo yango na nyonso oyo il faut que zong c'est la Karine Mokonzi raison pour yé que grâce te mokobala moi mobali wana te ngana yebi tala lelo et comme le roi baka coronavirus lobby 12 lobby 24 lobby 36 et ça passe voilà merci beaucoup de longues jambes ba mote na yo et puis peut-être to chiter déjà na mot clé no yangwana ba mote no. Bon, avant de dernier message, na repesa na ba félicitations, na ebité boire na problème na ken piana ou quoi mariage et tout les cas, babali madame Passi Makizembe, auto salagi wana ça s'est bien passé. Félicitations vraiment mon vieux. Ken piana eza ba exemple à suivre. Mais aucune question ma mariage té pour falaki go tuna passant azan de go pa bali bino bolinka bez makama malamu. Na mutu na ngai. Félicitations na posta qui faut que tuna ngabe question est-ce que libala ken ba voice pe ko bimate. Yango delika. Et ko bimate pour eza passi. Ken piana azuta embela rovana fali azo kanga photo le vidéo le lobby ba te belé fali juste bana ko loba nini adolo bana ken piana nini ki voice wana na yo kiango bango président ngana protéger kayo bango ba critiquer angati bon président on dirait l'un des bateaux oya vanda na bango ba yebisaka ke ken piana afinga bango il paraît yango président alobaki ke mutu afinga biso yeyuti alors que Ken Piana a ingéré le président Falité, a sauvegarder le président Falité. Le président a protégé. A protégé Kaye solo. A protégé Kaye solo. A protégé Kaye. A protégé Kaye goûter. A protégé Kaye kaka. Mais les commentaires sont commentés par le bi. Ken a été que fallait à surprendre. Bon, ils ont surprise. Ils ont surprise normalement. Hier moi pas le bagi qui a surprise et ça là. Surprise on est sali bien. Mais ça ni ko lobané trop à lobaka tokos. Oui. Dans un mariage tokos na koufeli tokos mais cette fois-ci
Cette fois-ci, cette fois-ci, ça va. Donc, félicitations à Ken Piana Makizembe. Tout ça, na gare centrale, na civile, Titoye, na salle, Manik de John, na Zalaï, wana, Pessi Mbutu. Bah, peut-être on va comprendre que Manik de John, c'est la reine de l'internet parce que, bah, le baranabang, trop, ce que beaucoup de mouton, au ce que vous le belaka. Donc, tu comprends, maintenant que boire l'autre côté, mon couteau, donc. Na seki bino makasi boire l'autre côté, donc si tu Zalaï, wana, bolo, banasi. Donc, merci beaucoup à Ken Piana. Félicitations. Na maman Passi Makizembe. Oyo, bah, komisko pena officiel parce que, azam moi si na ye oyo, bah, ça a déjà na ban à 5 enfants. Donc, li bala o moi, bah, faut essayer. Il y a ça. Et puis ce qui est bizarre, Ken Piana basi a potonde ba yaro bala biso mais ya bali mosa ki ça. Donc félicitations à Ken Piana oyo à tenir na mère ya parler en tout cas et ça lit bien. Dernier message des Arabos s'abonner massivement à Manik de John Tokos officiel chaîne ya makambe ça la bien, vous s'abonner pe awa et pas bela dinganga Vision Plus télévision bela dinganga et ça la vraiment bien makasi. Merci beaucoup chez Jonga na puis disme Kolia Romela babi na puis disme wana chez Jonga tozarawana na lopa on a biso moko donc tozarawana ba congolais tout ba diaspora. Tout le monde a rawané au sala bien et puis merci beaucoup na boutique d'habillement boucle création maman Blandine Bassele héritier pour l'écran qui simbi agence à fret et maritime batuto balandi biso numéro za plus 243 90 69 097 plus 243 Mad Queen Moum coiffure le 23 toza awa toza vraiment na barbecue o eza awa batu ba ebele to bana déjà depuis 8h ba 23h toza la awa donc le 23 chez Mad Moum Queen coiffure na bandal wana en face na DH na maman colonel Aurélis en tout cas tous à la wana et au sala vraiment qui tourne makasi merci. Voilà, merci beaucoup to komi na suka ya émission na biso loba vérité wana izaki bongo de longue jam auto sola kinaye les propos tennis en langage qui mutu ona yambi. Merci beaucoup Nabino tout bozaki wana pona kolanda biso na Vision Plus télévision. Merci beaucoup à Mama Bela Dinganga Mosia Mwindu Yangolo. Sans microbe, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Loulou. Merci beaucoup à Jack Kanangila, na montage, na filmage. Merci beaucoup na Salon Bercy chez Jackson Mangala Bambote Ebele Sika Bozwami. Merci beaucoup na maître chinois Kilo ya Matete Bambote Ebele vraiment maman passer Titi la source Daninzi na Dible bino tout Bambote Ebele mise nga motema ya Emeka Ika Emelibulo Diama. Merci beaucoup na bino tout bolanda ki biso na Vision Plus télévision. Merci beaucoup na cadre Oyo chez Madden Moum Queen et Sika Oba Yambibiso na terrasse salon et Sika Bayambibiso. Merci beaucoup, tout le monde dans la prochaine occasion. Bye.